Trésorier liboso ba poste téléviseur Davino pour na kolanda info lingala ya mokolo yo tofungoli yango na présidence pour na kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité Institut Liloba mercredi 3 septembre pour na s'assurer na effectivité ya rentrée scolaire 2025-2026. Eritima Pinem reportage. Pour s'assurer na effectivité ya rentrée scolaire 2025-2026 de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akitaki na Institut Liloba oyo eutaki kozala réhabilité depuis mikolo eleki nyonso wana na souci oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaka na yango mpona likambo etali éducation ya bana école oyo ezalaki réhabilité na ndenge moko ya kitoko na bokomi na ye ayambamaki epai ya baenseignant mpe bapersonnel administratif nyonso ya école oyo elongo na baélève oyo bazangaki te koswete boyei bolamu epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nsima ya kopesa mbote na baautorité ya ndenge na ndenge ya école mpe baélève oyo bazalaki wana chef de l'État azangaki te kozwa baexplication ya ndenge na ndenge école ezalaki mpe ndenge ekomi lelo mention spéciale mpe epesamaki epai ya service national oyo ekambamaka epai ya général Kasongo Kabwik na ndenge bapesaki lomoko ya baban mikolo eleki yango esaliki baélève bayeba na kozala mpe na babonne condition boye chef de l'État abetaki mpe tour na basalle de classe mpo na kotala bacondition ya kitoko ndenge nini bana bazali kotanga baenseignant bazangaki te kozwa maloba mpo na kopesa merci epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge aye kovisite bango mpo na kotala effectivité ya rentrée mpe na ndenge gouvernement ya République démocratique du Congo afinansaki réhabilitation ya école oyo lelo ekomi vraiment bijou par rapport ya ndenge ezalaki mikolo eleki. Nangambo Sénat Simba ko président ya Sénat Jean-Michel Samalukande a présidaki réunion ya bureau ya chambre haute ya parlement oyo ezalaki consacré na préparation ya parlementaire ya le 15 septembre 2025. Nadine Assola. Liboso ya bapandisango rapporteur ya Sénat Nefertiti Ngudianza atalisaki tina ya réunion oyo bazalaki na yango na bureau ya chambre haute ya parlement yango ezalaki consacré pour na rentrée parlementaire ya le 15 septembre epai wapi basalaki tour na ba exigence nyonso pour être rentrée parlementaire oyo esalema na ba norme nyonso pe lisusu basalaki évaluation ya ba question administrative pona et rentrée parlementaire ezala bongo apaisé ba question ezalaki ya ndenge na ndenge bosengeli koyebaki na bokutani oyo ba membre ya bureau ya chambre ya basage bayebaki solo kolobela ba différents arriérés parlementaires oyo esengeli ezala exploité na rentrée parlementaire ya septembre bosimbaki session parlementaire ya septembre oyo ekozala bongo essentiellement budgétaire. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Norombungu alansaki lundi 1er septembre année scolaire 2025-2026. Boulon de reportage avec Timapinde Bempe Ladi Lando. Honorable Nerombungu, initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba, azalaki au fourré au moulin week-end et l'équipe pour na préparatif ya rentrée scolaire ya le 1er septembre 2025. Nyonso ebandaki na complexe scolaire Mama Pemba 2 et pa wapi première réunion ya prise de contact et salemaki na ba personnel administratif pe ba enseignant. Nyonso pour na complexe scolaire Mama Pemba 2 ezali anine ya liboso. Bosimba pe boyebake honorable Nerombungu atalisaki bango conduite nini oyo bango bakolanda. Mode de circonstance etangemaki epai ya cordon Redi Basafu. Présentation à personnel et salemaki epai ya cordon principal Nidol Tatukila. Bosimba pe boyebake nyonso elekaki vraiment kitoko honorable Nerombungu azwaki maloba po na kotalisa bango ndenge nini esengeli batambola. Batanzambe liboso asengaki na bango bolingo ezala discipline travail pe réussite yangonde ezali bongo devise ya complexe scolaire Mama Pemba. Nyonso elekaki vraiment kitoko a rappelé bango eloko esangisi bango ezali contrat ya musala
moto nyonso esengeli azwa mosala au sérieux ndenge ye azwaka makambo na ye au sérieux azala 5 fois élu alingaka échec te pamba te échec ezali ya bana na nzambe te asengi na moto nyonso arespecte mosala mpe batia nzambe liboso basala encadrement malamu pamba te baparent bapesi bango confiance patrimoine ya ekole esengeli ebatelama babatela mpe propriété pamba te mosala eyebana koleka na ndenge ya kitoko asengaki na bango moko na moko esengeli alinga mosala na micro ya Info Lingala journal ya peuple quelques enseignants balobi de contact avec notre visionnaire de l'école. Donc ayaki pona ntina na kotalisa biso ligne de conduite de quelle manière nous devons marcher na kati na école oyo ya sika Maman Pemba 2. Correspecter d'abord Nzambe, correspecter Nkolo Musala et puis Biso Basali. Il faut que nous puissions avoir de l'amour entre nous. Vraiment, à l'obina Biso et Seigneur Biso P, correspecter la classe, même les parents, oyo bazali comme la Biso bana, parce que ceux qui te sali malamu, fruit à malamu, et comment ezalaki prise ya contact question ya koyeba na visionneur et toza na esengo mingi surtout na ligne de conduite tu apesi biso à ce qui concerne le fonctionnement à l'école parce que déjà lundi nous commençons le travail. Mon visionnaire ayaki kosolola na biso pona kolakisa biso ndenge nini tokotambola na année oyo selon vision ya école oyo Mama Pemba oyo efongwami sika yango wana ayaki kolakisa biso vision nini lolenge nini tokoki kotambola mpona koyeba koréussir année na biso 2025-2026. bosimba mpe boyebake na nsima ya complexe scolaire Mama Pemba D honorable Néron Mbungu akitaki directement na complexe scolaire Mama Pemba 1 epai wapi asololaki mpe na personnel makambo ya ndenge na ndenge ayaki kovisite bainstallation ndenge nini bazali kobongisa babureau administratif ndenge nini bazali koinstalle biloko ebele entre autres bacantine scolaire mpona kopermettre mvula oyo bana baliaka kitoko atambolaki mpe na basalle de classe mpona kotala ndenge nini makambo ebongami nyonso ebongami ezali normal mpona rentrée scolaire ya lundi 1er septembre kuna na complexe scolaire Mama Pemba bapreparaka makambo nyonso mpe barespectaka calendrier scolaire ndenge kaka leta azali kotia yango nyonso ebongami honorable Néron Mbungu alingaka excellence na ntina wana atikaka eloko moko na hasard te nyonso ezalaka bien préparé na complexe scolaire Mama Pemba. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brèche Engali Obama aza organisé ba réunion ya ndenge na ndenge elongo na ba structure ya partisseur ya Daniel Mukoko Samba awa na ville ya Kinshasa. Effectivement une reportage. Mukoko ozali papa Mukoko Mukoko aye Mukoko ozali papa. Réunion ya ndenge na ndenge ezali kokoba na ngambu ya Union Congolaise iko na mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na ville ya Kinshasa na bokambeme ya secrétaire exécutif provincial Bridge Engali Firi Obama le lion de la ville bosimba ke ba réunion ebele ezali kosalema mingi pe na siège provisoire na bango oyo ezwami na numéro A65 avenue Inzia quartier Matonge na commune ya Kalamu epai wapi le lion de la ville Bridge Engali Firi Obama azali kokutana na ba différentes structures ya parti oyo ezwami na ville ya Kinshasa Ligue de jeunes Ligue de femmes azali pe kobeta masolo na ba fédéraux ya ba district nyonso ya ville ya Kinshasa nyonso wana kaka na cadre ya kotalisa bango vision ya parti ndenge nini esengeli etambola na ville ya Kinshasa ndenge nini iko esengeli ezala implanté bisika nyonso iko bendele na yango eyeba na kopepa se kopepa Bridge Engali Firi Obama apesaki ba directive ya ndenge na ndenge pe azangaki te kozwa ba rapport ya ba fédéraux nyonso na mosala kitoko oyo bazali kosala bazwaki ba félicitations epai ya bakambi ya Icoville ya Kinshasa na bokambemi ya Bridge Engali Firi Obama oyo azali secrétaire exécutif provincial bosimba ke ba fédéraux lokola ya Lukunga 1 Lukunga 2 Funa 1 Funa 2 Changu 1 Changu 2 Mo Amba 1 pe Mo Amba 2 bango nyonso bazwaki ba félicitations na mosala kitoko pe ya malonga oyo bazali
bazali kosala bazali komipesa butu mpe moi mpo na drapo ya iko etambola epepa na ville ya Kinshasa. Bosimba mpe boyebake mikolo ezali koya badescente ekozala lisusu na terrain. Equipe ya iko ville ya Kinshasa na bokambimi ya Bridge engali mfiri obama bakokita na badistrict nyonso mpo na kotala ndenge nini parti ezali kotambola pe korenforce bakapasite ya baoyo bazali kokamba parti bisika na bisika. Iko na ville ya Kinshasa ezali kotelema na ndenge ya kosakana te ba réunion oyo ezali kosalema tango na tango na ba différentes structures ya parti na ville ya Kinshasa ezali kaka pona kokembisa baktivité ya iko na ville ya Kinshasa etambola tango nyonso na ndenge ya malamu selon vision ya yemoko autorité morale na yango Daniel Mukoko Samba. Population avandi na commune ya Makala zolela mingi pona o etali tracasserie ya ba policiers surtout ba jeunes baza kokanga bango pamba boyo kandenge balobi na micro ya Igor Etini. Mais ba difficulté toza nango pasi eza na Makala o. Bana na biso mibali moye batambola ezati. Kokanga bana basala bango eloko te bavandi na daku na porte lupangu bazotika bakuluna bazokanga bana. Bato bazotambola bozobenga beclairer wana eza bana o deja basi basala kuluna kala bango nde bao bazokotambola bazokanga baninga me bazokanga pe bato ya solo moto alamuki na 5 heures akende koluka na ye matembele na ye bakangi ye bana oyo bazosala mobulu bazokataka bato bazobotola bato bazokanga bango te. Badifficulté tokutanaka nango na Makala oyo toza na yango FARDC na la police okutana na Makala koboma bana ya moto bana bafanda na baporta bandaku kokanga bango. C'est difficulté ya bakuluna biso basef ya balabala tomoni ke bazongi sima mais siko tozomona difficulté entre la police na FARDC bango na bango pe bazobetanaka masasi bango pe soki bamoni muta moto pe bazoboma bango. C'est-à-dire eloko oyo ezosala biso pasi na biso bana Makala nde yango wana esengeli ete gouvernement a comprendre pe a changer méthode. Mais si vous avez côté basoda tracasserie donc moyen zati yo tata moza na ndako mwa utazuti no na point no sumela ideke sumela Thompson pour nini so bisa mwa na point bakangi donc kokanga pamba bato wa l'église mabe bato wa misala mabe de wana penze de l'autre hôtel mapenza mkonzi ya mboka yangwana olanda biso malamu ke biso Makala mla tracasserie di moyen zati surtout côté kokanga donc bazo tuna pete identité no ezane nini ozala kuluna te donc ozokende et puis so bakangi yo pas plus de 50 000 francs congolais. Est-ce bozo kapsote ke côté FARDC beaucoup FARDC mais action mo tozoka ezate. Ingénieur Augustin Tagissa, chef ya centre météo national, a expliqué situation ya climat awa na RDC par rapport ya ndenge banvu les autres banda kalate bolandaye na micro ya Héritier Mapindemi. Nous sommes en train de travailler d'une manière scientifique pour informer le public avec les supports matériels que nous avons. Et nous vous signalons que la Métésat est bien dotée de matériel, de nouvelles technologies pour faire la prévision du temps et faire le contrôle même de la climatologie sur l'ensemble du pays. Maintenant, nous attendons vers la fin de la saison sèche au niveau de Kinshasa. Et cette saison sèche, une fois c'est terminé, il y a une phase de transition. On doit quitter une saison à une autre. Il y a toujours une phase de reconstitution de l'atmosphère. Donc la pluie ne peut pas venir directement forte parce qu'il y a une phase de transition où l'atmosphère est en train de se reconstituer à la saison proprement dite. Donc nous venons de la saison où il n'y avait pas de l'air humide. Maintenant, cette air humide doit être reconstituée avec des variations de certains paramètres météorologiques tels que la pression, la température, les humidités et les vents. Nous avions eu des vents de la mousson du sud-ouest pendant la saison sèche. Maintenant, nous allons entrer dans une phase où nous aurons les vents, les alizés du sud-ouest et les alizés du nord-est. Ce sont ces vents-là qui vont nous affecter pendant cette période de la saison de pluie et ce qui va nous amener le flux frais de l'océan Indien en fait de pouvoir
alimenter maintenant les continents, dont la RDC. Et nous savons bien que la partie sud de la RDC était sec. Donc, commencer par Katanga jusqu'à Kinshasa, on était dans la saison sèche. Maintenant, cette phase va commencer à se reconstituer. Et d'après nos analyses, d'après les calculs climatologiques que nous venons d'effectuer, nous avons fait une statistique de 30 ans. Et de 1994 jusqu'à 2024, où nous avons trouvé que la date moyenne du début de la saison de pluie à Kinshasa est le 12 septembre. Le 12 septembre avec une marge de dispersion de 7 jours. Évangéliste itinérant honorable Nerombongo azalaki prédicateur na kilti ya dimanche 31 août na paroisse protestante ya CAC Lembaga na commune ya Kinsenso. Honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, à Teyaki Weekend Eleki Mingi Penza dimanche 31 août 2025, na paroisse protestante CAC Lembaga, Oyo Ezwami na commune ya Kisenso. Bo Simba Peboe Bake, ezalaki milulu minene pour clôturer Assemblée générale ya district centre et pas ya 18e communauté évangélique CAC. Ezalaki bongo ba paroisse nyonso ya kin centre ba sanganaki pour clôturer Assemblée générale. Maman na likambuto thème annuel ezalaki vous êtes la lumière du monde. Honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, azalaki accompagné na molonga naye Mama Régine Mbungu, moi naye Bobo Mbungu, pe délégation et belé ba accompagné qui est lokola ba personnel et école pe ba membre ya bureau politique naye bazalaki wana pona ko assister na prédication oyo. Boete monene to thème annuel ezalaki vous êtes la lumière du monde tiré na mokanda ya Matthieu chapitre 5 verset 14 à 16. Honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, na tango azwaki maloba atiaki mingi na mokanda na Genèse chapitre 1 verset 1 à 4. Pai wapi atalisaki epai na bana na Nzambe kena ebandeli mokili ezalaki nano kaka ndenge wana vide ezalaki makasi bongo molimo na Nzambe ebande kotambola likolo ya mai boye Nzambe atalaki esengeli ezala boyete esengeli kokabola molili na pole boye de royaume oyo ezali bongo kotalisa mosusu ténèbre po mosusu lumière kasi atalisaki pole ezali nini lumière ezali elembo ya bomoi azongaki mingi na mokana na Jean chapitre 8 verset 12 esika wapi Yesu yemoko azali kotalisa je suis la lumière du monde. Yesu akongengisa pole epai ya moto nyonso oyo ayambi ye. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu atiaki sango malamu na bokonzi na Nzambe pe message oyo ezalaki vraiment capté 5 sur 5 pona kotalisa clôture ya assemblée générale ya 18e communauté évangélique CAC et pas wapi nyonso elekaki vraiment kitoko bana Nzambe bazalaki vraiment édifié na prédication ya honorable Nerombungu évangéliste itinérant ndenge pasteur responsable révérend Jean Lelo atelisi na micro ya Info Linga nyonso oyo akondimela Yesu Masia ko communiquer ye pole na ye pote akoma ya solo pole na mokili oyo lampe tempete ezalaki kidoka pemo ezalaki nyonso ezaba minda me mwinda na mwinda azana ekla na yango Simba Peboe Bake, paroisse protestante CAC Lembaga ya commune ya Kisenso et Pambola Maki Makasi na prédication ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo atalisaka tango nyonso force naye ezalaka epai ya Nzambe. Nabokambami ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisimwa Bangenda nde itemat Binza Dolvo basalaki lundi 1er septembre 2025 inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango pardon na église de Saint Dernier Jour pe fondation Vodacom basaleli bango Stéphanas Kande Nadine Asona.
ebandaki na badiscours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye mpona koremercier bapartenaire na bango Église de Saint de dernier jour en collaboration na Fondation Vodacom. Église de Saint de dernier jour bapesi Itemati Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo. Fondation Vodacom bango nde ba équipé Itemati Binza na salle oyo bozali komona ebengami salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba. Coupure ya ribon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique. Ba élève désormais na Itemati Binza bakotanga na ba condition ya kitoko, accroissement ya capacité d'accueil, bana bakoti na accès à nouvelles technologies denge moko ya ba élève à lobby. So école technique tout ça pour ça il y a numérisation, ça pour ça il y a on m'appelle la technologie afin que biso tout ba congolais tous ça interconnecté, biso tout pe tous ça na ba cours pe en ligne et tout cela sera vraiment les appena qui to pour na biso nyonso ba congolais pe pour na biso pe bana ya Itemati Binza ista moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengola bango esengoza vraiment makasi mingi moya ko lakisa moya ko exprimer bozate mais ça il vraiment tout na kati motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre à la standard international oui pour permettre que bana biso base formation de qualité batanga na ba conditions ya bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous avez des belés, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez la section vous avez la coupe couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez des belés pour vous former, vous avez école d'application ISTA, pépinière et ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Vous avez 600 awa. Bazala penza déjà na ba niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana ya ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa a beti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika. Il y a sika pour la formation, il y a banana biso. Banana biso, bakomi kozwa ba formation, il y a likolo, neti o ya bano e bazwa kana poto. To komi na salle numérique. To komi na ba bâtiment sika, ba classe sika. Kala mingi te balakisi na biso bazokende formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire marier oyo bazo transmettre pas ya bana pour bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesama awa na Itemati. Baboti oyo bayebi nanu te nakanisi bazolanda biso bobanga te botinda bana na bino. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Pour les kaleka na Itemati Binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Protiva pesali poto kitoko pona banana bino bazala en bonne santé même ikolo pe bakoki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ba ba inga
makango sante kitoko nzoto makasi matemi distract mama letsa mwana suka na mbimbi oyo suka na mbimbi wakusa Protivat pour bébé pro toza na ba communiqué nécrologique bolanda lecture na yango. Famille Pafu Bekazu baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mama yaya koko pe ndeko na bango Ndondolo Léonie Chuniku oyo akufaki mokolo ya mercredi 3 septembre 2025 na 9h na nsima ya bokono ya tango mokuse. Nzoto ya mowei ibombami na morgue ya Ngondo Maria na commune ya Makala. En attendant programme eyebana kosalema matanga ezali organisé na résidence familiale pona lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Kimpika numéro 17 quartier Mikafi na commune ya Makala référence couloir Bordeaux. Communiqué oyo ezali signé epai ya évangéliste Yannick Kazu. On est parti du Dieu vivant qui le sol et le vent, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Entre les colonnes, j'avance dans tes paris. Famille Matungulu baza na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa na bango Damas Matungulu Musumari. Programme ya matanga ezali budi. Samedi 6 septembre 2025 veillée mortuaire ekosalema na espace Ave Maria oyo ezwami na avenue Libération ex 24 novembre. Na ngonga ya 18h mise en place na salle 19h 20h messe ya action de grâce 20h 21h30 animation chrétienne 21h30 22h témoignage ya ba frère pe ba sœur ya papa Damas 22h 23h30 louange pe adoration 23h30 kino 4h30 musique folklorique. Dimanche 7 septembre 2025 cérémonie pe animation na 8h30 toto ya mowei ekobima la morgue ya 51 epai wapi bako exposé yango na espace Ave Maria na 8h45 début ya cérémonie 8h45 ti 9h15 exaltation 9h15 ti 9h45 oraison funèbre 9h45 ti 10h30 dépôt ya ba gerbe de fleurs 10h30 kino 10h45 mon ya famille 11h levé à corps pour na animation na nécropole 1 entre ciel et terre 16h ben ya consolation na salle Ave Maria. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki papa Damas Matungulu Musumari. On est parti du Dieu vivant qui le sol et le vent. Merci na confiance pe fidélité bozala kalongo na info lingala journal ya peuple pour na peuple soki bosepela ki na édition ya lelo ba merci na Igor Tingi o azala ki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asso na supervisé pa ya Héritier Mapinde na montage kuma makepa ya Fabrice Lundo bingana bino tokuta na mokolo zali ko ya au revoir.